balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafineto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Donc Congo promo, Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambot. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo promo. What a plus, what a big boss là. Maman dit 40 000 sexy. Merci na bâtiment sur la baie. Et puis la bâtiment va organiser le Bible dans toutes les circonstances, il faut que nous s'ensemble. Il y a un problème au nous s'ensemble.
Elodie Nzamba Matete. Continue Chege. Aïe aïe aïe. Par là, nous avons déjà. Swag de Matete. Merci. Ok. Bon, super. Bon, aïe aïe aïe. Tant pis pour les jaloux. Attends, nous en arrêtons à côté de là. Je ne vais pas l'inviter seul. Mais merci pour le bateau de l'homme. Fabrice, c'est comme un après la pluie, le matin. Oh, comment tu m'as vite. Vous l'avez qui n'a pas été malade. Et vous qui n'avez pas ici, n'a pas de mal. Le monde a commis comme la libanda. La beauté m'a noté dans la main. Gigi parmi valeurs, pogné dans la canamette. Aïe aïe aïe. Ça me fait le dessin le dit. Fabrice, c'est quand même. Combien d'années? Kati Yembe, j'ai un truc de bronze. L'idée sur la Pondou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Halendeko ya mosi yaka nazana motuna ndeko nalingi natuna yo esi bakata yo bilamba na bitumba esi bafiba yo imbongo na banki esi bamatela yo nzete ya manga esi babeta yo kata kuna bitumba esi bafimbisa yo mokuwa ya makoso esi bakotisa yo mosapi na lisu Mbote mama. Mbote. Kombo nani? Holland Fongo. Tomono a ezani ni a. Awa eza mega barbecue. La film quartier Kinshasa pour la commune à Matete, méga super barbecue au salami. Donc, on a kaka 2018, donc c'est la moula sika. Donc, puis c'est ça veut dire tout en rouge blanc. Héroïne là, ils ont pendant calamine tout à l'heure là, tout ça bino. Yo moko molaka degré décoration ezali zo salama les gars ba Naomi bazana na pointe bazana ba tutu net la film bana poto bana na bana poto bana partout to ligi bila mi to possible en vote et pour participer na bilili na méga na biso barbecue to organiser à la Kinshasa donc mi ngalo besate quoi on dédié fête banane na dédié fête la piste loué on va prester on va tuer sur Olivier Moni laisse la film donc bana nyasa Kinshasa bazala na poto to dédié ba au fête oyo on comprendre mbote belé na bana nyasa Kinshasa bazala na poto moni bila wasani fête azali fête eza barbecue non le premier élégal non sur le bord fêter les premiers le liga les 6 les premiers étaient biso ka les 6 lelo lelo tozo clôturer makambo tout nyonso tozo kangama osepeli mbote belé ah elle m'a l'accent
makasi oyo esalama te na matete yango ezala ndenge bakitsaku barbeki mosho todebi yango na tous pour un pour tous so bado fêter les premiers millions pour fêter les 6 points donc mpona taka makambo nde ezalaki kitsaku nde show donc makambo nde eza bina lelo yango mpena donc tofete yango les 6 lelo nde bina angelu biso morono ye mo chez ça babine makambu babine batosa te mo kita na 20h babine o quartier tu vas fêter ma quartier tu vas fêter bo kana kitonde que to kana kitona oza na part na biso moko to sai na 2018 to pambo linza po biso nyoso to kokisi 2018 bele badaya ebele bakufi souci ah j'adore ça non la leli tobikaka matekeza ya basheke batosa te bango banani batosa te bango banani akone pa ademande babonzambe babimutu abata malekio na mayele na barbecue na vei na biso mingi bandima eteke barbecue esalama me esalami toana esengo makasi oyo toomekisa mini eza avangu mbala nsima tosala lisusu ya koleka ya kano bapasira tomona donc nasepeli fort taveni na biso mpena donc ya boye ezala te o avant na poto déjà ekede ya mikili napesaka bato poto batala kaka bamona ndenge eleka kitoko bamona matete komi na bacolonel soki bamoni so mamba boye te baplayboy bana matete surtout na litsaku donc baya basola bien o mama ya gisha mare yo mama bauti nde bewenze ona fete de mama bado bamonaka matete komi na bacolonel oyo bamoni mamba boye bato bamonaka matete komi na bacolonel me matete eza komi na bacolonel te tala lelo oyo sikoyo bajeune fille bajeune garçon basali organisation na bango ya bien so banda bokolela kintia komona bamba boye te so moni yango esali ndeni esali kitoko makasi esali nde esengo makasi komona bana basangani bango na bango basali fete na bango antuka esengo makasi tosepeli o mama ya gisha oteya tomoni bino tomoni bofitie bakiti bapodium ezani bon ezali na cadre ya bafestivité ya nouvelle année année otokoti ya sika bajeune ya kitsaku baorganize barbecue boye ya amitié ya bolingo ya entraide ya partage des idées quoi donc tobanda année 2018 emporté tobanda yango na bolingo na mambo nyonso puis yango wana tosala yango tointitile yango tous pour un pour tous donc eza barbecue eza vraiment mpona biso bana kitsaku eza vraiment mpona biso bon nyonso tozalaka bafete fete ezalaka le premier te fete ezalaka mois mobimba ya janvier ti le 31 a fête continue donc on est toujours dans la fête biso toboya kofete les premiers jours ya année topréféré tokofete 6e jour po ezalaka 7 ezalaka chiffre ya quelque sorte ya repos 7e jour nde journée nzambe apemaki yango biso topréféré tosango na 6e jour po topema mpe na 7e jour lokola toza barepresentant ya nzambe na se ya ntango na mokili impression nanga mpona fete vraiment ya liboso na ngano na plaisir po banda tokóma na monument na biso ya kokoma te kaka ekeko wana apesa koto te mokongo donc koto bato bamona ngo nde ezalaka te nde koto ezalaka te tozalaka na quartier oyo kokoma te apesa mokongo bato bayebi te bakokasa bato bapesa mokongo bango baa na jardin bango baa bato te alors ke bango baa na nsima mpo bamona liboso moto oza liboso omona nsima te nga nde na na nsima na ogere liboso na ogere nsima donc sentiment ya trop merci pour la première édition deuxième édition eza troisième édition eza 10e édition mpe ezali so okokongo promo ekitisi le terrain bon Congo promo merci vraiment na mosala malamu merci na initiative ya kitoko sans bino monde entier et comprendre te ke kitsaku efete sa bino monde entier comprendre te ke matete ya na fête aujourd'hui c'est la fête nulle part bango baosala bango mpe basali bango mpe basali biso nde bakolomaka na matete oyo eskisenga pardon na vrai ressortissant ya commune natif de cette commune bana kinal bomona frère awai tozarias na barbecue na venise
lelo mele Zarias bienvenue to Bengazol ba Toulouse mo Venezuela beaucoup pour retrouver na mokobesi na kota kwa Palestine Chelsea Mayor na Corinthians oyo kozuna Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Pour la prière. Éternel Dieu, te péché aussi
sous merci pour la moment où osangisi biso totiki susu kobanda na biso na maboko na yokolo banda na biso lokola alpha po bakosuka na biso omega kasi oyo nyonso eza mipepe mabe oyo ya satana tika ete eza mosika na biso na kombo na yesu batela baoyo nyonso bauti mosika kozonga na bango na maboko na yo chemin de retour ya moko na moko ebatelama na maboko na yo na kombo na yesu amen. Amen. Donc mapoko esalaka mosoto mapoko lisusu mo makasi dimension c'est côté le concept c'est les mythologies ça se passe qu'à Kinshasa, capitale Yamate. En tout cas, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, nous allons passer un an concert. Et sans oublier, c'est bien déjà, comme Michel est déjà installé déjà en place. Leave it like that. If you don't like it, I still make you put on Yoda. Insta hot, Insta flash, Insta cute, Insta like, Insta food, Insta you don't know the name of photo.
En tout cas, la surprise, il y en a beaucoup. Congo promo de Fatih Bolandaka Congo promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo, Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number 1. Donc sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindou, en tout cas, on a passivement bambou. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Maman dit 40 000 sexy. Nalobi merci na bato nyonso baye awa. Et puis la bato oyo baorganize oyo. Bible elobi boye. Dans toutes les circonstances.
Bien
Il a filé à 30% pour tout solo là, public là. Yaya, ma frère chérie, ils sont tout là pour nous CP là. Tout est pour nous mater, tout est pour nous. Maman dit 40 000 sexy. Merci na bâtiment sur la et puis la bâtiment va organiser le dans toutes les circonstances il faut que nous sommes ensemble. Il y a un autre pendant que nous sommes ensemble. Tant pis pour les jaloux. Attends, nous en arrêtons à côté de là. Nous n'avons pas l'invité seul. On va se battre à la base de nous. Fabrice, c'est un après la pluie, vient la montagne. Oh, comment tu m'as vu. Vous n'avez qui n'a pas été malade. Et vous qui n'avez pas ici. Parmi nous, grâce à mon artiste,
bien affilé parmi nous parce que notre show est là, ça c'est chaud. Et puis, nous avons invité à Michel Bénet. Il est bien affilé là. DJ Chico, c'est bon? Somewhere